Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na baeban, sobolinga maman Eliane Nitu na pesi bino mbote mingi. Eh, bwe ma vimpi, moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Nga bino mama Eliane tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, aza kobatela kimia ezali. Et bongo bino na kote na bino ndenge nini. On a baka toujours que, boko melanga na ba commentaire, ne ba ceux qui boza bien. Mon fils Olivier Sele, na banzi nzambe sabiki sio na mona ki ba commentaire est important, hein. Na linga mingi se bozotala bozotielanga bacommentaire ozoloba makanisi na yo oza kokoma makanisi na bacommentaire esalaka bien ndenge namonaki mon fils Olivier esala alobaki ke ye azalaki bien te nasepeli mpo namonaki ndeko mosu atielaki ye mpe commentaire ngai abia boye toza famille, vous êtes ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille. Bino nyonso bayeba ngai, bino nyonso bayebolinga ngai bayebotala ngai nabengaka bino ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille mpo na bana oyo batalaka nga oyo basepelaka na nga oyo balingaka baconseil nango balingaka baémission nasalelaka bango nalobaka ke je suis votre deuxième maman, je suis la deuxième maman de tout le monde. Maman na bino ya mibale ezali wa bino maman Eliane Nitu. Voilà pourquoi nanga koyeba bayeba nga soki baza malamu nalingaka bokomelanga nayebake bandeko baza bien. De mon côté nzambe aza kobatela kimia ezali. Lelo toza le 24 avril 2021. Le 24 avril 2021 eza date moko etikala symbolique mpona biso bacongolais soki nalobi bongo mpona bacongolais te mpona baafricain kaka te mpona mpe monde entier ezali date oyo toperdaki oyo ya biso ezalaki très cher papa Wemba Jules Ekumani Wemba Dioyo na kati nyonso bomona ntango la providence na ngai ebandaka moto ya liboso bomonaka publicité elekaka ya service traiteur de décoration la providence esalamaka epai ya papa Wemba ye moto asalaka publicité wana pour vous dire que c'était vraiment la famille. Lelo akokisi 5 ans na se ya mabele yango na kosala kaka 1 minute de silence mpona honorer mémoire ya papa Wemba oyo atikaki oyo atika biso déjà il y a de cela 5 ans. Merci. Tokende kosolola nana masolo kobetela bino lelo naza na baconseil ya kopesa lelo nana makambo kosolola lelo makambo tozokende kosolola ezali ya méchanceté ya mibali. Méchanceté ya mibali bandeko na biso ya mibali pasi oyo bamonisaka bandeko na bango ya basi bandeko ya mibali oyo bazalaka oyo tobotamaka na bango oyo mpe ezalaka epai obali oyo ezalaka ke moto boza kopartage na ye de tout et de rien bopartage na ye amour mais na badéception oyo basalaka na biso bandeko na bango ya basi tozosolola vraiment makambo yango wana. Mais avant okota na kati ya masolo wana nakosala nanu babizu ebele na bayeba ngai bayeba linganga napesa na babizu ebele na base napesi babizu na base mama Amazon Maria Rosa, je suis de cœur avec toi. Naebi ke date alléluia zaradat mo zara penza mawa trop affecté. Naebi yango très bien, je suis de cœur avec toi na Kinshasa koneska ozali nzambe apesa yo kaka. Kimiana bana nyoso tu. Ba gros bisous na bino nyoso tu yanga ya pasi pe ya bisengo ya be azakari tout le monde je te fais de gros bisous. Maman Eugénie mon gars pour moi je te fais des bisous ba bisous belé. Ya Marie Paul Lombo je te fais de gros bisous. Ma titi l'angolaise la fille de ma mère ba bisous belé. Ya mette na ngaya bata papa et de dia kana na Toulouse. Nasali bino babizu na bino nyonso tu ebele babizu na bino nyonso tu ba o baza kotala ngai lisolo naza kobatela bino lelo eza pasi pe mawa mpona bamibali ya lelo bamibali ya lelo la plupart ya mibali lelo baza baprofiteur mibali ya lelo baza kolinga basi mingi na profit ntango ya kala baboti na biso bazalaka babanda kolinga bamama na baprofite mibali ya lelo bakoma baprofiteur bakoma kolinga basi kaka na profit soki nalobi boye eza na ndeko moko ya mwasi abengi nga na mpasi na motema nakolela eloko etelemisi mpenza abenga nga mpo aexplike nga problème na ye eza makambo ezoleka na internet oyo eza koleka makambo ya Niki Nana Fali yango nde eloko etindi nga sa nini abengela nga mpo aexplike nga problème oyo ya ye epuis bino bato bozotala na loba boye bandeko na nga oyo boza kotala nga boyebaka ke actualité ezalaka actualité soki likambo eza koleka na internet eza susu vie privée te soki likambo epuis fo boyebaka ke bato oyo bayebana bazalaka na bango na vie privée te nga naza awa natanga na commentaire moko motu mwa chilinga commentaire mama Nitu change na rideau na yo ya ndako natangaki yango nga bi eza normal naza personne publique eza normal bango mama Nitu change na rideau ya ndako no rideau ewumeli nga mona seki na yebisa nga bi omoni te ke so osalinga cadeau ya rideau nga na kosepela na répondaki ye pe so botala ba commentaire bokomona na bi mama soki pe papa moni te ke soki osalinga cadeau ya rideau na kosepela na mona ngo eza méchant te
alobi kaka oye aza komona. Alors soki ba émission eza kosalama eke makambo moko eza sur la toile boyebaki motu nyonso akolinga nini akolinga kolobela yango. Me nde navandi awa naye kolobela musique ya Fally te, nde navandi awa naye koloba vie de couple na bango te. Napesi exemple parce que lisolo babetelinga eza similaire na lisolo oyo ya bango. Voilà pourquoi natangi bakoma na bango na émission nanga. Ndeko oyo abengi ngai po expliquer nga makambo komo na Antoinette. Antoinette oyo ayebisingaki mama Elia Neto aza a na kati na mboka na biso ya France, akomi na âge ne, akomi na 52 ans. Aza na 52 ans. Tango azaki kokola, azaki na chéri copain. Papa na bango azaki na mbongo, papa azaki na ba moyen. Nde papa azaki na mbongo, papa akufaki. Tango papa akufi, babandi koteka balopango. Ndenge batekaki lopango yaya liboso alobi ole to continue kovanda wa lokola papa akufi na yebi ke baleki boza ba courageuse mutu na mutu azwa part na ye asala na mbongo ne oyo eloko ya lingi. Me na kosenga na bino baleki nanga na kosepela bokende poto bokesala vie na bino na poto. Papa sa akufi totikali na mama wi bokende ngai ya na bino liboso na kotikala nanga a na Congo naza mobali natikala kobatela mama. Bino boza bana basi bakini sato. Bino boza bana basi, je préfère bokende. Nga na kotikala na lopango ya famille, na kotikala kokengela mama. Ti mukolo mama akokende pe akolanda mobali na ye nde mukolo nga na kolonga ana nalanda pe bino na poto. Akamati mbongo apesi na bandeko na basi. $10,000 apesi na leki na ye ya mwasi. $10,000 apesi na leki mosusu papa na bango azaki na mbongo bateki mama pango ndenge na uti koyebisa bino. Antoinette akamati mbongo na ye abina banda kobalola bando kende Braza kaka ndenge bakalamu est aveugle na kokende Braza kozonga akutani na ndeko moko ya mobali ye pe asaka banavete Congo Kinshasa Congo Braza bolingwe kota te bolingwe koti balingani na kolingana na bango tango balingani mobali apesi ida bio ndenge eza boye ya bisenga na balola ka mbongo na mbongo nanga na balola ka boye mbongo ko masuma ebele me azana $10,000 na maboko s'il vous plaît mabi nazo balola ko balola wana ezaki ni sentiment ya baninga bilandala nda bisuivra suivra ndenge zalaka baninga bakendaka ba voyage ngapi na sene kende ba voyage na sala commerce mwana mobali ayebisi mo ndenge za boye tokende na biso na Angola a partir ya Angola ngapi na mbongo yo poza na mbongo tokozwa visa na ndenge ya pepele tokende poto. Ah bi oui ngapi loko objectif na ngeza poto posa na ngeza ki poto po ya tango pesi biso mbongo alobi tokende poto. Mwa mobali atie litoi Faustin atie litoi ayebiso tokende poto tokende na nzela ya Angola. Mwa mwasi andimi avandisi bandeko avandisi yaya ka ndenge olobaki ke tokende poto ngai nazokende na nzela Angola nakende poto kuna na kozwa na nga banzela ndenge ya facilité ya le moka koso na bokele so ileki na nga kende bandeko pe balobi kende bana basi misatu mwana mobali na bango kaka moko ya na bango liboso ya mobali bango balandi akei Angola ye moko te bakei na Faustin na Angola bakomi na Angola na Faustin babandi kovanda Faustin oyo atutaki toloka azaki na mbongo nzoka na mposha azaki na mbongo te. Faustin asachaki motema na mbongo ya mwana mwasi po ayebisaki kena na $10,000 na ndenge balolaki mwa mbongo abima mala komai na $12,000 nzoka Faustin ayeka na $2,000 ma yebisaki mwasi vérité te kaka na $2,000 basimi nzela baki Angola bakoti Angola bavandi na Angola. Faustin alobi na mwasi boye moni bapoto wana ndenge ezalaka soki oke liboso okoya kodecevoir nga okoya kozwa mobali alors nga nalingi te ke yo kende poto ozwa mobali nalingi yo tellement naye kobebisa bolingo na biso te. Je préfère ngai nanu nakende poto soki nakomi poto nde nakosala nini nakobengisa yo okolanda boyebi biso mpe bacongolaise na soumission ndenge tozalaka mwana mwasi abi wi aza na raison akende koluka abongisela nga place nga na kolanda ye. Faustin aye poto atiki mwasi atika na bavika mwa badebriyage mais avant Faustin aya poto balongoli zemi misato soki azemi ekoti balongoli po bana projet ya voyage soki zemi ekoti balongoli bana projet ya voyage soki zemi ekoti balongoli bana projet ya voyage balongoli zemi misato. Faustin aye poto Faustin akomi poto tango akomi poto akutani mpe na oyo ayeba ninga mwana mama awa poto ezalaka boye soko olingi ozwa mokanda noki kombo nango libala ifo obala zwa mwasi so obotisi ye so obali ye wana kozwa mokanda noki
Fosta lobi boye nde boye. Fosta bosani ke na tikaki Antoinette wapi na Angola. Na lungusa Antoinette ze miboni misatu. Fosta ayi kolinga. Alingi mwasi na poto. Tango alingi mwasi na poto, ka ndenge ezalaka bon parleur, ache mwasi litoi, na mabala yo. Bobi biso basi tolingaka na mabala. Basi nde tolinga na mabala eza osakana te. Eyaka biso bato mundu te. Même mindele, botaka tana ba fête de la mort te. Même mindele ora tuna tokobala na camp. Tokovanda boeti camp. Eyaka biso te. Eza ndenge wana nde mokili salama. Faustin ayi kolinga mwasi awa. Tango alingi mwasi na mobala yo. Mwasi pa atali abi encore pe mobali ya esika. Nazwa ye nasala koma marque déposée nanga. Na komisa ye marque déposée. Mwasi andimi libala. Libala. Basimba kanzela bakensima nzela te basimi nzela bakenda mairie bakende kobalana. Babalani. Kobala babalani, babandi kovanda na ndako, bango mibale. Ki mwasi na mobali ebandi. Faustin pa etika ki mwasi. Faustin bosani ke na tika mwasi. Faustin komi moto ya tantôt plutôt. Pa ya bala ki mwasi mwana liboso abotami, mwana mibale abotami, mwana misato abotami. Faustin etika ki mwasi na Angola, mwasi azaki na 30 ans. Lelo oyo toloba na bino na 2021 oyo mwasi aza na 52 ans. Atika ka mwasi na 30 ans. Lelo mwasi aza na 52 ans. Faustin lengi ya libala. Mwasi banda atikalaki na Angola. Banda atikalaki na Angola. Faustin akomi moto mame. Mwasi amoni na Angola pasi eleki habite. Na kokaso pasi ote. Nazonga Congo. Nazonga na mboka na ngai. Mwasi azongi Congo. Baya batali ndeko na bango mwasi nenga azongi. Yaya ndenge na kenda kuna. Nali abombita lobi vérité. Nalinga na kenda mobali moko boye akenda poto na koma kozela ti lelo bambula na basanza eza koleka. Awa mobali a changé na vie. Mobali abosana yeke na tikaki Antoinette. Mobali abosana yeke na ya poto na mbongo ya Antoinette. Abosani nyonso tu wana. Aye kosala vie mosusu ya sika awa na mwasi oyo ya zwaki na poto oyo ya balaki babandi kosala nini kobota na ye bana baboti bana misato. Ndenge na osolo na bino boye na 2020. Avant to koma 2020 oyo mwa mwasi na yaki wana badako ya poto azaki kwa mwana suka na bango. Yana ya mwasi apatia Kinshasa abdebriaki ayaki poto. Mosusu ayaki poto na msimino ki baba na basi misato. Yesko mwana suka tikalaki. Basilika okamata mbongo pesa mobali. Mobali akende poto yo tikali. Mbongo tikalaki héritage papa tikalaki biso. Yaya motema malamu apesi biso a chacune $10,000 to sala ba vikutu ya loba tokende puko sali boy bika famille pe esiliki. Bandeko, mobali kota yake, mobali abosa na Antoinette, abosa na ke ndenge na zaboe, na mataki ya vie po na mbongo Antoinette, mobali abosa na nyoso tuwana, po asa bali, asa kumi na mwasi mususu, akumi na bangagement mususu, babalani pilo na mairie, babalani na officier de l'État kuna, babalani, mariage civil. Mwasi atikalaka na Congo. Mwasi atikala na Angola zonga Congo na ebisibino. Ko bandeko ne bazaki komosa bango motema pasi. Ekomosa motema pasi. Leki na biso. Bango bale bayokani to bengisa ye. Ye poto na âge ni poto na 50 ans. Moto oyo faki dans poto na âge à 30 ans, akamati mbongo apesi na mobali ya poto poye alanda mobali après. Ndenge mobali ayebisaki ki yo soko kei poto bakoya ko balo na lingi o mingi na ko perdre yo te mibali poto balinga basi bautaka Afrique tika ngai na kende koluka na bongisa nzela sima yo mwasi nanga olanda oya mabeni ni mwasi asalaki abimisi bon papa mbongo ya mwana yo kende nzoka profiteur awa pa ye akoti na kupa baninga azu mwasi mairie wo mukanda wo abosanaka mwasi te abosani mwasi. Mwasi aye poto na âge ya 50 ans. Âge ya 50 ans de âge mwasi aye nango poto. Aye poto te ke Faustin abengisi ye. Aye poto po bayana ya basi mibale moto basali makasi babengisi ye. Na 50 ans. Asali na mboko 2 ans. Asali 2 ans na poto. Boyebi ke mikolo makambo Facebook ato batami wapi bakomona yo. Mutu musoka so batami. L'ami de mon ami c'est mon ami bakomona ka yo kaka to batami ndenge nini. Abatamaki te balukaki na ndenge ba réseaux sociaux bazwaki ye bamonaki ye
Moi, c'est ça qu'on a 2 ans. Namboko. Bande kone bate babi jamais. Tokoti kaka boeta. Il y a poto nambongo na yo. Il faut tout le kamo à mobile. Basala eje. Baluka ye. Ah, ngai ne naza boya na utaki boka ndenge zalaka. Bachete ki moi sona muté parce que quand tu vraiment contact na mosi. Ouais, Kinshasa. Quand tu vraiment contact na Antoinette. Avec son contact na Antoinette. Vu qu'il y a bien escroquer qui est mongo. Ouais, il a qui poto quand contact. Yaya mwasi na yaya Antoinette na mobali na ye basala eje bacha Antoinette na mutuka mwa mobali na bengi naza place no bona utaki boyebo mfaki na mona na Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Aïe, un rendez-vous, beaucoup de lieu de rendez-vous. Tant beaucoup de lieu de rendez-vous à mon abou Antoinette. Hey, un petit plan. Ouais, qui me connaît, qui me connaît. Babia, moi, mon babia, de quoi taille moko. Au tika, moi, ça a 30 ans. Lelo, moi, ça a 50 ans. Au qui attaque au bengi, ça a été. Biso, sous ton sel, ma casse, to bengi, si moi, si. Ata escroquer, yango. Ou non, on a reçu en charge, problème exacté, boyna boye, ça qui boyna boye, tout ça. Tonton on n'a pas le bien, on a côté ko boyta, na ko ba coordonner na to ko ya tina ndako na yo. Moi si na fa yeba ki yo ya ki poto pe na mbongo ya moninga na ye, moi si. To ko tika yo ndengo na te. Ba sala démarche, ba sala par tous les moyens. Ba contacter moi si wana. Ndenge zawa mobile no ya poto na mbongo na nga Antoinette loko yo zo mobile zongisela nga mbongo na nga ngai pe na banda vie oyebi keri ko shoki nga nanu mwasi ya bitango na to banina na makambo ko sola nini to bani ko sola naye nga na zongelo su ndenge nini na âge déjà 20 ans passés au comme déjà na ménopause s'il vous plaît yo ka insulte ya mobile wa déjà na ménopause nga na zongelo pona sa anonyme mwasi bien bon tango zo kanga to lingana na zana ménopause te na longola na ose mimi nga deja na bana ay mibali baba ndoki nga deja na bana misa tout deja na kamata na bebisa foyer na nga yo kana bebisa foyer na nga pona nga nazonga na yo ayebi ki asala mabe oliata mikitisa azata na langage mo ya bien non alobeli suma la mama bido ebe kelongola alobeli makambo mabe boy po moi ça silka pesa sa nini a abandonné atika vraiment situation. Na âge déjà na ménopause nga na ke dozo pona zonga na sanuni moi c'est important na 50 ans à celle quoi ça na 52 ans ça fait 2 ans on a problème aux autres ça de mon bala na tranquille na ndako na moi na bana misato oyo sikwa maman il y a nito 52 ans on a komi nango na simbi mwana te na maboko na tikali bo maboko pamba mobali ngona bandaka kozela
nazela mobali, nazela mobali, nazela mobali, na elike kake, lokola kendaki na mbongo nga na pesa yakende lepoto, seka kozaka reconnaissant. Reconnaissance, c'est pesa mela na mutu nyonso tout bandeko. Tout le monde n'est pas reconnaissant. Je te fais de gros bisous, Père Petit. Moi, je suis reconnaissante. Je te fais de gros bisous. Ba bisous na ebele. Ba gros bisous na katika pesa. Katika pesa TV, ba bisous na ebele. Sylvie Moukadi, merci pour la reconnaissance. Je te fais de gros bisous. Donc, il faut que vous ayez la reconnaissance. Moi, la moitié d'avant qui est calme. À qui na vie à foyer, abanda koluka muka. Boy pe mikono muka désaboué. Gouvernement change, mukanda le mikono comment passer au sakate. Akoma ka le loi vende pa ya o, lobi vende pa ya o, botas commence à 52 ans. Le loi vende pa ya o, lobi vende pa ya o. Ah, bina ki va na foyer. Aki va na foyer. Akoma ko benga mobali, mobali akomela engando. Mobali akoma ngando, mobali abosala nyonso. Mbongo mwana mwasa kuma bazongisela nga ata mbongo na ngai. Ata mbongo na nga zongisela nga na banda vie. Mobali akoma ngando. Mobali akoma ba réponse mabe. Nga naza na vie na nga mususu. Naza na abima meli soko toucher kalkambo bana. Makoma akolela mama. Na lela mpona nini? Zuwa te mpona bana na ye. So na kanisize mimi satu mama ni tutolongola. Eka so na zuze mto ki voyage. Na makambo nini? Longola. Hake longola. To bota tam te longola to ki voyage longola zemi. So kaza do alinga ki faza la profit. Pota bana ba nana ngwa zemi, seka linga ki atati ke mabota bana. Tala ndenge via mutebe baka kaka boy. Vi musebe ba te po mutebe, vi museza ka mutu mususu ne ayeko bebisela yo vina yo. Faustin profiteur. Avant d'avoir un mot, Faustin. Tala nengo baby sivia mutu. Moi ça na kuma ko benga ngande kwa na 52 ans, kuma benga ka kolela. Mama netu, sikoyo eloko esali susu ye passe makasi abanda kolela. Makambo zo mona na internet. O zo mona kamba fali na niki na nana. Yango nde eko lamusa eli susu. Tango batu bazo bake, abina nga mama ile anitu. Tango batu bazo bake ye niki yango 15 ans après. Aya ko lamukela ko sutukela su fali ero abima bongo ngai. 22 ans maintenant. 22 ans yango. Na poto na 50 ans. Na tina Faustin na poto na zaka na 30 ans. Na poto na 50 ans, le na 52 ans maman. Vina nde suki wapi. Nde to sono mama ni tuna kuma muta foyer. Na suna vite. Na zo vana na foyer. Faustin za kuna na ndako na mosa vani na bana na ye. Faustin nde aza profiteur. Koto yo ashini. Mwasi mongo ye poto. Koto yo aboyi vi apasi aweli abala mwasi pozo nini azo mukanda. Mariage o babengi mariage civil ekabwana kana matata yakaba divorce mwana matata. Soko mona ata mutu aza koloba libala nanga bazonga libala foko landelo ba mama oseki mariage oseki libala nyoso tout tozale na 21e siècle. Ba parents na biso banda ko bala tanga kalaka ba pesika amour ba pesi pilipili mama kela ndako avandi na ye ba bandi kota bana na papa po abali kutime lelo lisusu te. Lelo eza susu te lelo eza ki babali na coutume otia ba garde fou na yo be kendo bala mariage civil. Soko sel mariage na o civil boko banda komema na divorce matata. Bobanda komema na oya ndimi lelo ya ndimi toka nga na boy o nga kaka ndingo na matata malebe bozo mbana ka bongo omona pe motemele mbate motemele bi posani pe bozo ngani. Donc makambo ezoleka ya fali na nikina nana yango liko la musipe moi so Antoinette po abenga ngai apesa nga explication ya lisolo na ye. Et ya lokola pe fali ipupa yibi mwana pe bo mwana 16 ans. Babala ni mona soki na ba 18 soki 19 soki 20 to yebite mezaka âge moko ezaka ka mukie mukanda oto bengi mukanda onga be ngo visa du monde po ekotambusa yo partout. Alors mutu oyo asali ki yoza na mukanda na maboko il faut opesa ye merci ebele il faut tike na pasité. Balobi lelo niki azo sala dépression. So ko sala dépression pona mobali eza pe normal. Asa la dépression na si madame mon côté wana mukie. Eza pe normal à sa dépression. Pourtant bazaki na mobali balingalaki, bazaki ba jeune bango nyo surtout malgré jeunesse na bango mobali azaki mo plus âgé à 10 ans ndinga na yoki. Malgré jeunesse na bango, mais tango komi na mosolo, mbongo o babengi mbongo, mutu aza komona
amona ba clip azomona mbongo na bana moto azuza mbongo ebele boye nga na azwa ka miette lokola bana baza akotelema po asala nini alia na nsima ya bana na ye eza normal akolinga mpe bana ne bazala bien biso nyonso nde toza nango alinga te mwana azala bien nango alinga te mwana na ye azala bonne santé nango alinga te mwana alata kitoko nango alinga te mwana akole na voiture kitoko tolinga yango babiso okutu toza na bamoyen te combien de fois sikoyo oyo baza na bambongo ya ndenge wana tokakaka bamontant barolex ba 500 000 euros il faut bana no baza na condition ya bien ata boboyana na mwasi lokola bana baza tia bango na condition ya malamu parce que yo oza nzete bana na baza bafruit na yo baza bambuma na yo fo baza na condition ya bien bato ebele baprofite na vité ya bato basimi bazala trop naïve bato ebele bazwa mikanda biso basi so tozwi mikanda na nsima mibali tozala na difficulté ya boya mobali mobali nanga toka na reconnaissance makasi mobali nanga mpenza grâce a mobali nanga apesanga mokanda grâce a mobali mpo mwasi soko alingi mobali aza na mokanda mwana mwasi akobota asali foye na ye me mibali mingi bayaka na mutu aye na profit moko boye mpo aprofite vague ezalaka oyo bamusicien baza nano ebele mosusu na babando ebima te nakanisi makambo oyo ebimi oyo afali na basi na ye bamosusu bakoteyama oyo baki bakipaka bana te bakomo banga baoya kotyanga na internet soki aza kopesa 100 euros aza na moko bandi opesa 500 soki abanda kopesa 200 bandi opesa 1000 parce que ki batyanga boye te basambwisanga modele oyo te réputation basomba yango te tozongeli sikoyo Faustin komo kokoloba na mwasi ki na age ya ménopause nga nakende kozongela yo nga na mwasi nanga deja na bana nanga misato est-ce que kokoloba na mutu ndenge wana na age ya ménopause nga nakende ozongela yo na mwasi nanga na bana nanga misato elakisi ke alingaki mwasi wana te eyeka mpona profit mpona aya poto me papa ntango ozovanda boye mwasi moko atindi yo na poto oye poto mwasi mosusu apesi yo mokanda ozwi mokanda boboti bana wi me oyo atindaki yo na poto ye nde asalaki ya monene koleka oyo apesi yo mokanda parce que soki ye abimisa mbongo nete yo ya poto ongaki posa mokanda oyo yo kozwa te la moindre chose pesa ya ta quelque chose zongisela ata mbongo na ye akitisa motema bible elobi malédiction sans cause n'a pas d'effet malédiction avec cause ezalaka na baeffet makasi moto akosa bino te soki moto azolela na nkombo na yo eke osala ye mabe okozwa punition ata nzambe abokopinir yo satana akopesa punition okozwa punition na yo il faut kosaka très attention basi ya solo tolingaka mabala banda kala uta bokoko na biso tolingaka mabala eza ya solo me na mokili ya lelo oyo soki moto azwa yo mpona libala il faut teste otana aza ndenge nini eza important mwana mwasi alobi nga namoni makambo oyo ezoleka na internet nga mpe nalali pongi te nabandi kobenga bango na ndako na bango nabandi kobenga na mwasi neke mobali na yo azongiselanga mbongo na nga nafutela ye biye ya poto sikoyo mwasi ayebaki te ke mobali bafutela ye biye na mwasi moko bopo ya poto mwasi oyo afutaki biye bandi mpe kotungisa bango ke azongisa mbongo na ngai ya biye nakotika bino mpe na kimia te oyebi ye kimia eleki nyonso bible elobi malamu ndako ezangi caviar ezangi viande ezala na kimia koleka ndako eza na baviande ebele bomengo ebele eya na kimia te mwana mwasi wana sikoyo eske aza na kimia te ana kimia te mpo na nini parce que oyo aza kotungisa ere nyonso aza kobenga mobali no aya poto na mbongo na nga bozongiselanga mbongo na nga ezali mo mobali aza na kimia te ezala ta makambo ndenge eza koleka oyo tozomona banana na baniki oyo ezala nana aza na kimia te ezala niki ana kimia te ezala ye moko mpe le concerné mobali na bango mpe aza na kimia te okozolia biloko ezokita te okozosala semblant na biso bato bamona kozolia ozobina osala bome na kati na yo oza yo te kimia eleki nyonso malamu ozala pauvre mais ozala na kimia ke oza na barichesse ebele ozanga kimia ça sert à rien kimia eleki nyonso kimia basomba yango te mais bakreaka kimia yo mo fo créer kimia na kati na yo kolinga te ozala baproblème na bato linga ozala malamu na bato
koluka ba problème de gauche à droite te ko defa bango de gauche à droite te po ozala na nini ozala kimia na kati na yo kozanga kimia eza maladie moko basakanaka nango te sikoyo mwana ndeko ya mwasi oyo Antoinette oyo akomi kobela Antoinette akomi na maladie ya estomac akomi kobela estomac donc ya kosakana kutu te pona nini 2 ans na poto ovanda pa ya omabe ovanda pa omabe okomi na foyer ozokanisa mbongo na yo Faustin kopambola matin oza pe na kimia te Faustin na ndako na mwasi na bana oza na kimia te atoke na lieu sacré Faustin lokuta waya ezanga na mutu oza na kimia te bongisa luka kimia oza escroc et puis mwasi o Faustin abali moninga age na ye te Faustin abali yaya na ye Faustin abali yaya na ye Faustin abali grande sœur na ye ne o Faustin abali pona nini profit pona koluka ko profiter tokebala yaya na yo nzambe asali boso Adam après kosala Eve mais yo kendo bala yaya pona nini kendo bala yaya pona profit kaka pona mukanda mais ntango oke kozwa mukanda mais kanisa quand même moto asalaki kozwa mukanda yango te kanisa yeti kanisa moto asalaki oya mboko ya poto ti kanisa moto oyo asalaki yo matavion ya poto mibali mingi bomonisa basi pasa makambo wana kosalaka basi mabe mingi mibali ebele banyokolaka basi ozala oboti koto okipaka kutu bana yango mpe to oboti de gauche à droite ok aoboti boli konyokola basi bopona nini mibali basala bino na matière nini baprofiteur basi bazalaka mpenza teke nalingaka mobali opona mokanda basi bazalaka mpenza bongo te basi bazalaka aza ne nguna nga te nalingeka tovande bona saa nini abandi kobota bana na ye avandisi mpe libala na ye me mibali mpenza omona mpenzako mwasi ana zemi azoba o mokanda mwasi ana zemi bapesa mwana na kombo mokanda mibali boni oyo baza na bana bapesa baka kombo mikanda peti wana dogit apesi mwasi zemi abotele mwana babenga mwasi wana mwana na abota mabenge mukanda pourquoi parce que bolingo ya yo mwasi nango penza te yango apesi mwana kombo mukanda yo yebaka te ketango asabe tika wana peti wana dog abenge dog wana mukanda te peti mukanda peti ozomona mukanda mais yo moko mama alingi yo te apesa mwana kombo mukanda mibali bobongisaka bonyokolaka mitema ya basi makasi lobi na wota sala bino susu moko awati alikoka kosombela bana bilo akoleta kendaka kozwa biloko na resto du cœur po aliko bimisa mbongo te pona bana na ye balia mbongo moke bazwa 490 € oyo mwasi azwaka pona bana wana misato mbongo mwasi azwaka pona bana ndako 200 € ya pa meme po afuta yango boye pafuta ndako problème ayaki kosala nini kozwa mokanda amikimeli avant na adresse ya mwasi po azwi nini mokanda piston ya nani piston ya paster apesaki ye mpo na ser wana boyeba mpe obombaka bavi na bino soki oza mpe célibataire kokenda teke na célibataire bayako otindelaka mobali ya koshina yo mokanda non ce n'est pas bien ya malamu te nayebisi bino masolo eza ebele ya bato baproblème ya mikanda oyo napesa mobali mokanda mobali akima napesa mobali akima nabengisa mobali akenda nasala mobali akenda mibali banyokola basi mingi basi mpe banyokolaka mibali wi me ya mibali nde elekaka mibali bobongisa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe alusaku muna nzambe andibeshe bana betu bons. Bye bye.